Site à Moko. Afrique Info avec Franck Stemai. Yandankala. Lydie a impressionné ma casse. On a zo bana éviter mon gona au monde aé. Na éviter mon gona au monde sur la sandeli na okubi male quoi. Ce moi mon kena mi bamba oh na éviter. A impressionné en tout cas comme on a âge naé. Comme on a bisika zali yo mo yo éviter mon moza jeune fille. On a rappelé là on est à combien? Ah donc hier a occupé au sala puis na biloko na mbongo na sala na mi sala. Mais à qui part elle me pressionne vraiment. Elle vivra longtemps dans aussi Banzete. Oh, fais de moi, c'est que tu voudras. Oh, devant toi, je n'aimerai pas. Oh, fais de moi, je dois t'aborder. Mon appelé de ta puissance. C'est pourquoi je l'ai fait pour la donner. Parce que je sais, j'ai laissé la nom de Jésus. Seigneur, je me cesse ta parole et je déclare à Jésus la tolérance. Ta parole est claire, comme je te l'abandonne pour te suivre. Je me suis Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal et surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site à Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala. Twende! X-Bass, Maranura, Franck Stemai. C'est ouvert. Très bien. Comme ça. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonjour à vous tous, la bête branche, tout devrait des Glolangui, la méga star de la presse congolaise, je vous salue à être connecté sur l'Afrique Info, chaque fois-ci les informations docteur sur le terrain, pour nous célébrer vraiment mon salaire, rien que le travail qui compte. Avant de vous présenter là, je dis merci à tout le monde qui me soutient, merci à toi Champagne Bianga, je te salue Champagne Bianga, là tu es quelque part grand pote mère, je te salue, merci à Désolé agence privée, merci à Willy Mouchenou, véritable écho de Jojo, on aimait la terre avantageuse, merci à Noël Okito, merci aussi à Sylvain Mbembe, merci à Mamé Milinzemba, tous Pépé Lametolo, merci aussi à Tonton Lusanga, pourquoi pas aussi à les Dynamo, je te salue, là vous êtes partout dans le monde, vous êtes abonnés sur Afrique Info Château derrière la caméra, nous sommes dans la commune, et dans la commune commune de télé, voilà, quartier Passa. Quartier Mikonga, excusez-moi, commune de télé et quartier Mikonga, avenue Ngwaku numéro 28. Nous sommes venus avec maman Marie-Jeanne, MG, une maman, Oyolelo, Ayeko, Tikabadon, avec maman Koyana, il y a déjà, bien maman Marie-Jeanne. Par rapport que Babi Dieu le père des orphelins, le mari de Veb, cette maman, notre grande soeur, notre mémé, notre petite soeur, parce que nous sommes notre grande soeur aujourd'hui a organisé l'orpheline, l'orphelin au bazanga babot, on a commune télé, après on quitte dans Lemba, et c'est que maman qui c'est pour cela à bien sur Afrique Info, parce que par rapport à mon on a sala maman et marqué qui abino ma fille le rosa qui touché ngai
abenginga na vers maman toyeba elle est politicienne pourquoi elle a fait ça campagne ndenge bandango bango ba profiter na sima campagne pour bazoba bana batamike ou bazoba batu par rapport à Badon je sais pas elle est à côté de moi maman Marie-Jeanne bonjour. Bonjour maman journaliste. Boni maman. Naza bien. Toyeba maman Marie-Jeanne na fondation maman Marie-Jeanne azanani pour monter ça Badon obiso ça la comme pas ça on pour intérêt mo na case. Pourquoi olingo ça leloko oyo lelo quand ça ba orpheline o bana ba parents ba kufa ba famille ba kanga ba bandoki ba bengana. OK, d'abord naza politicienne té et puis nazali présidente de la fondation té. Fondation ezali ya madame Makobenga mademoiselle parce qu'elle valité mais pour l'honorer madame Lydie Chitala azana Grèce na Athènes. Pour na nini azosala yango azana intérêt mususu té. Abanda ko sala yango banda azaki mwana muke. Azaki kotanga na shaumba soko pesi moi 1000 francs de classe a sombi biscuit. C'est ta fille. C'est une fille. Ta fille. C'est ma fille. OK. Allez. Moi nanga ya mwasi ya liboso mais na bana nyonso azali deuxième enfant. Elle a quel âge? Elle a 28 ans maintenant. Wow. Donc akene kotanga na Athènes na bourse ya ba grec. Alors à partir ya shaumba soko pese moi 1000 francs somba bilo okolia akosomba biscuit akosomba ba bonbon 3-4 jours après au moment maman na ke kopesa baba bana moko boye na armée du salut parce que asala stage na ye na armée du salut. Tango azu bourse na ye ya gouvernement grec na kanisa ka tiki kaka na mbongo na bourse wana akopesa bino boso mabiloko boye akopesa orphelin eza 3e année ndeko zomona orphelinat oyo eza na bana belé malheureusement topesa na ki rendez-vous jour mususu na zu ba rendez-vous mususu to ibaza ke belé eza vraiment orphelinat ya solo to pona ka orphelin ya solo to ta ko tika biloko akolia biloko nyonso tango bokotala bana bokomona mwana moko akovoter biso te donc baza même pas na carte d'électeur ce qui président nango le dit Chitala sala ka yango c'est parce que mona bolingo nzambe alinga ye makambo nzambe asalela ye alobi non parce que nzambe nanga sali bongo ngape à mon tour na s'occuper na orphelin oyo occuper na orphelin oyo pourquoi c'est mon poni awa to poni awa parce que totalaki atalaki na internet amoni ba vrai orphelinat ezali ba faux ezali ba faux ezalaka ndenge moto azaka na manda kuna yeboye abengi azu ba photo abaki na internet tango bomona boye kotikela ye akopesa ta bana wana te akosika atikali nango mais oh ezali vrai parce que même l'internet ezali et puis ezali akala et ebani en c'est le mobimba et puis maman c'est une veuve encadre c'était la responsable elle est veuve elle encadre ses enfants seule abengi nga maintes fois poto sunga parce que tant to sunga ka ebana ba sepelaka donc je crois ezali 3e fois donc longola idée on a politique non moi moko ko voter le digital wazate. Voilà maman Marie-Jeanne la dame en question maman Mbote maman oui ba kombo maman Oda Marie éducatrice à fondation Fondapam fondation toyeba eza idée ni la kuyo ça la fondation to moni awa eza le pango na yo to eza le pango ya l'état auto eza le pango ba personne na bourgmestre pour tia orpheline orphelin jamais eza le pango na biso moko to bandaki fondation depuis 1988 to bandaki kokende na hôpital ya mama yemo kopesa ba malade bendijan biloko toke na prison ngana pauvre mobile nanga toke na prison topesi ba prisonnier biloko de toyaki kozwa ida ke toluka ba document toke na ministère de justice affaires sociales tozwi ba document na biso tosali statut tosali mikanda na biso tobandi kokende kozwa bana na so simat les châteaux tozwi bana tobandi fondation na 2002 tozora bana wana bokende kolakisa bona l'état tozora bino bozwi bana boye na maman na bandako soki nazwi bana wana il faut nakende na bango na hôtel de ville nakende na bango na ministère social ya plan batali ke nazwi bana na ye na bango ntina commune nga na vandi epa bourgmestre na ministère social oyo ya commune na vandi nalakisi basine papier nde bana baye na centre na biso mpe bana baye bacentre balobaka likambo ya état d'âme namona bamoso nga na koyeba na ndako na nga te fona yeba état d'âme na ye parce que lamsa koza ndoki lamsa koza boye soki otango ozwaka bango tude oke na l'état oui otunaka mpe état d'âme epa nzambe ke mona nazwi aza ndoki to aza na yo ozwaka no bato nyonso natunaka état d'âme epa nzambe mpo nzambe wana atindi biso tosalele mosala tolukaka salaire epa moto te salaire tolukaka epa yesu mase salaire bolukaka pa yesu mase toi tu gagnes quoi salaire wana mokolo nzambe nakokufa molimo na ngai ete elengana te mpo nzambe akotangelanga misala na ngai malamu nasalaki
akotia ame na ngai na kimia akotaningela o misalo osalaki lelo mpe mobali na wakenda otikala mpe veuve bana no batikala baorphelin baza mpe parmi bano baza wa to bango baza te bana na ngai baza bamikolo baza wa te 3 bakei classe baza bafinaliste 5 bakei mosala maçonnerie mpo bazalaki awa te. Mère de combien d'enfants? De 8 enfants. 8 enfants. ONG oyo ezwaka génération nini kaka bana mike esukaka na age nini? Tosukaka na 25 ans soki mwana wana ayebi famille na ye te tokozala na ye pour du bon bazali awa baza ebele basi baboti na balisi bamosusu ya basi ya mibali mpe babali basi na bango baboti bayebi bafamille na bango te moto nabalisaka nga moto naliaka mbongo mponga nde parent na ye ayebi parent mosusu te otangisaka bango mpe batangaka minerval yo mo moto futaka to gouvernement na gouvernement ya Congo Dieu m'avoir ata financement 50 francs nanu nazwa te nazwaka kaka na Europe lokola grand frère azaka kuna bundelaka nga nde omoni aide. Voilà, un mot à dire dans tout le monde entier, dans la diaspora, pour vivre à Mingi, dans Libanda et Mboka, dans la Maraka, dans Libanda, pour le Nini, parce que dans mon tomoro boy, à coup fait la paix baboti, aza orpheline, azo lukandenga ko le kamikara, a rôle pour la route kabadona, et tant que vous allez le avoir ton numéro de téléphone, ou bien et le romo bien sûr oh et bien que a confiance que bon on a tinde que papa maman mundele que mutu comment ba homme ba fondation comment le kuta mingi maman Marie-Jeanne Alobaki et comment musova na quoi a besoin moi di bala na mo bo abenga fondation numéro de téléphone bien sûr on a adresse bien sûr oh yebi mutaroya azui yo moko numéro na nga téléphone est 081 95 60 929 adresse à Sirezali avenue et Kwango 28 commune de l'ancien quartier Mikonga. Ce qui a été na site internet a comment photo nanga liboso internet www.fondapam.organisation. Oui. Ce qui a été a comment nanga motaliboso. On a yo za bureau mo bozana bato travailler to yo na bato to za ba cordon to za ba mais pour les mamans cordon za en Europe ngande na zanga fondation. Lelo maman Marie-Jeanne Yawa envoyé par sa fille Oyope azali bana mboka kanisi orpheline oyo ba para ba boaka ba musuba za ba papa na bango ta botamela musuna mutalibo mami balé abimi bongo akomi le orpheline mais là ça ba para biteke wana ba parents na ye un mois du par rapport à sa fille moko pe maman azawa ba fleur wana ko bani pona bango po mingi basala rango baza ba milliardaire misuba za bana ba sans lopango mais basala loko ya salité quoi tu peux dire par rapport à famille maman Marie-Jeanne? Pour la gesto Lydie Chita la salle la première fois année passée bazalaka année musu bazalaka ope baye o eza troisième fois ba ko tala biso ba kana lisungi pona kusunga bana o tanga basunga kana un petit rien na bango na futela ka bana minerval nzamba basenga pe nzambe merci o akolia ba kana nzamba pesaka abakisaka ya mingi nde nazosenga ke ndenga ekotala bango boye ezala suka te ezala pe bandelite nzamba bakisele ebele po mokolo mosusu akobenga bango aya kotala bango po bible elobi ke o akaniseli babitike a déficit nzambe comme ya kanisi babitike a déficit nzambe nzamba na ko bakisele ya ebele. Voilà, merci beaucoup. On est là. On va voir comment maman Marie-Jeanne a redéposé Babyloko vers les orphelines et des orphelins. On se retrouve plus tard pour l'Emba, pour la suite. nazosenga biloko limbisi bana nanga po toye na retard ifale toya samedi okuna ndenge tolobaka moto akosala programme na ye me programme ya solo ezalaka nde na maboko ya nzambe tolibela boyebi moto atindeli bino biloko oyo nani ayebi komona maledi voilà lidi chitala kako ya grèce wana atene natindeli atindi biloko oyo
balobi toya kotikela bino mama na biso mama modele alambela bino yango kotikela ye kotikela ye na mwa moke asombela bino ata pondu to sakome madesu po alambela bino atiela bino na loso bolia. Alors Lydie akoya asilisaki classe na ye nzambe apesaki ye kosala na place moko ya bien nde alobi baya nani kotika oyo tozokende mpe na lemba kotikela bino ndeko na bino kuna kuti baza soki 100 soki 200 soki kotikela bango ye moko soki nzambe asuki akoyawa na mars 2019 ntango akoya akosala oyo tobengaka sortie médiatique ya fondation na ye bino nyonso bokoya boyale bokosanga na place ya kozala bokopose baquestion nyonso bamama na bino oyo batelaka bino bakopesa baprojet na bango nayebi ke na ngolu ya nzambe oyo apesi mosala akorealize ve na ye parce que eza na kati na ye aencadre bino meme ekole akotongo boza kotanga ofele nandimi ke nzambe oyo ye andimeli kolo yesu kristo akosala yango. Alors mama Mado okoki kobondela dabord mpona biloko ebokandela bango totikela bango biloko mosusu Tunashukuru Baba Mungu, tunakufikia asante kwa sababu unatusalisha tena na baba watoto pamoja. Naomba Mungu upate kubariki baba watoto, kuwapatia nguvu kidogo yenyewe mama pia anatuma juu asikupatia juu abo kukula. Baba wangu upate kubariki na mwenyewe kubachunga kwa sababu ni kazi wanafanya. Mungu tunaomba Baba upate kuweza kubasaidia maisha yao na kwa siku moja wapate kufika watu wakubwa sawa hii. Tunahitaji presence yako kidogo tutawapatia upate kuweza kuibariki kwa jina la Bwana na tunakuomba hivi. Amen. Amen. Bana tulenge kabila bino weza biswi boli ya eza biloko ya kulia ndenge ngapi na ye. Oyo eza bongo nazo kabila Emily balola te. Vous ça fait ailleurs. Vous êtes le bon à droite. OK. Yosi. Bakise la veille le roi ajouté. So tu es le bébé maman là-bas, on va monsieur pas quelle classe. Bah on va discuter. Vous en Année passée, à Kotala Biso, on a eu une date, c'était le 23 décembre 2017. Yango na opese merci ya mingi po abosani bisote nzambe apambola ya mingi abakisela ya mingi na ndenge azotala biso azosunga biso mais eloko na oloba na osinga mali dititala tokei tokei ngai dans 2 semaines na kozale pas dititala na kozo numéro mama na bino akobenga ya partir kwa bakosola bien bye bye bye. Voilà, après commune de Ntsele, nous sommes maintenant dans la commune de l'orphelinat. Orphelinat, Oeza Awa, Batkabado Asuka. Là, je dis merci à tout le monde au bazar branché. Awa Nakati à Afrique Info, commune de Lemba. Je pense que rue Mrikama, numéro 20, quartier Mandrandela. Voilà, si je me trompe avec Jean Police. C'est ça, trouve. Orphelinat et à Lemba, super, si je ne me trompe pas. Je suis avec des hommes qui sont accompagnés avec maman, Marie-Jeanne, un mois de jour par rapport. Il y a le Bossali Lelo, Kokabaro et Zaradon, hein. Kokabo et Zaradon, on a 10 000 $, on a 100 $, on a perdu. On a une jeune fille, on a pas même 30 ans, comme ça 10 $, naïe, cotine de la orpheline, ou orphelin, en général, moi, votre point de vue. En tout cas, merci. Eza Penja, ndenge ya mesana ki banda bumona nae.
ndenga bandaki kokola sela mama ndenga ayebisaki biso ezalaki ata bapesi ye argent de poche mpo akende yango ekole akosomba biloko ake kokabwana baninga na ye na ekole kopesa bana oyo bazangi baparent apesipesi bango nde alobaki kome nzambe asungaki ye na point oyo azwaki na exeta nde nzambe asungi ye bapesi ye bourse akenda na poto. Comme ça, après, on a des alobaki comme ça, aselinga do oyo na kotikala kobosa na ba orphelete yango wana atitindaka kaka pona kwasunga bango oyo eza 3e fois toya awa na lemba nde tozoloba na nzambe oyo apese makanisi wana mama Lidi kotika bongo te nde nalobi ezosala makanisi ya mikolo tango okoma mukolo nzambe pa kotika yo te koba kaka bongo nzambe oyo amonaki makanisi oyo eza nango nano oboti te mozolesa bana oyo apara baza te koba kaka na dona wana nzambe apambola okoleka na musala oyo ozwi mama nzambe oyo abakisela yo ebele salaire ezalaka malamu. Merci. Merci beaucoup. Il y a une personne ici à côté. Roko Baksanini par rapport à idée oyo mwana bino azwi ya kopesa badon loko anga pe na sala ngo makasi tu va sala ngo kopesa badon banga surtout na kina mina ba homme de veille mais lo akanisi ba orpheline Roko Baksanini par rapport à organisation oyo salelo na sepeli makasi na mutuna otuninga na sepeli penza biso tozokoba ka kosala musalo tozoyebaki akosala isu ya minene po asa promettre biso ke akoya akotongisa pepo ye moko abanda ko encadrer bana ngo akutikela biso bana ebele akoluka bana baza na église bana baza na bandako bana bazangi baboti en tout cas toko renire bango po tozala na bango place moko to banda ko encadrer bango tokotika te kosunga mama Lidi vraiment po azosunga bana o makasi tomoni yango banda bo mwana na yendenga abandaki azokoba kana kotinda biloko ane nyonso alinga kaka kosala ngo asalo bia kotalela bango ndenge nini bakolala ka ndenge nini bakobandoli ndenge nini bakobandola tamaka nyonso azokanisa yango biso tokokoba kana kosunga yeso ka apesi biso pe toye topesi bango boye tosungi bango tozana posa bana oyo bazala bien bakola bazala lokola biso po baza pe bana bato babotami me nzamba lobaki ke babote bana bango bakufa bango batikala boye tokokotika bango te me ndenge ya kanisi yango elo bana bino penze eza na moto nyonso te ifo nzamba apesa o makanisi apesa yo bolingo apesa o mawa po yeba kosunga bato boye tosepeli makasi nzamba asonga mama Lidi nzamba abatela ye nzamba abenire ye présent topesi merci na nyonso asali. Le père des orphelins, le mari de veuve, maman Marie-Jeanne, adage moi le qui bon na maman pardon vraiment adage moi le bon na ka orphelin orpheline est-ce que tout ba peut ça peut donner ba homme de veillard ou bien ba kolo ba 3e âge au bana ba sundola bana ba batika peut ça répète ça la kana orphelin orpheline non Gloria ngala ninga kobenga Gloria Olangi parce que oui, maman j'aime beaucoup ça. Merci. Gloria Olangi topesaka pe na ba homme de vieillard to sala ki on a Saint-Pierre. To zape na programme ya kosala ngo pour la 2e fois to kendaka pe na pédiatrie ka Lembelembe. Atindaka pe to sala kango kuna. To kosala ngo pe pour la 2e fois. Mais particularité les amis qui ba orphelin parce que alinga bana mingi. Alingi bana mingi alinga bana mingi ya problème que zemina ezaraze mobo mystérieux tant ozora zemina il y avait quelque chose moi bon maman kawana ngolo la fille en question maman sala et ça par rapport et c'est je te connaissant avant que tu sois affronté de la ventre de ta mère ou bien c'est ko bota manka au monde ande ba souffrir pese moté maman wana. En tout cas merci mingi pour la question wana baby bana to bandi ko sala ozali la première personne Olga poser une question wana. Si on a comprendre pourquoi moi na zana bolingo wana na comprendre parce que tant abota maka ezalaki le 25 mars na ko bombaté parce que elle a 28 ans donc le 25 mars 90 tant on a bota na mama yemo abota na 3 kg 750 c'est parmi bana nga ya mike na botiye infirmière wana accoucheuse atikanga na placenta na libumu alors la bote ki banda 21h placenta ko bana 5h du matin na vimbaka na vimbaka makasi na tikalaka na 5 grammes makila donc soki ngolu ya nzambe te mwana wana lidi chitala ngaka za la pe karaboya orpheline na kanisi ke entre autres ezape eloko wana esala ke bolungo azaki nango na ndenge nzambe asala ke ya na mokili na likambo ndenge wana je crois que esala ke yazala plus na bolingo na bana mais en dehors de ça lilo banzamba ndimi je crois que esali kutu koleka makambo nyonso wana. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Les enfants doivent rester debout une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous voulons voir tout le monde et les grands. C'est qui vous a envoyé les histoires? Il y a les livres. Ah, il dit, hein? Elle vous aime bien. Rite, regardez. Nous devons les concentrer pour faire une adoration. Adorer, c'est très. Et là, elles sont calmes. Sanctuaire, devant ta majesté, j'ai pris mon vrai bonheur, dans ton intimité, d'être de tes promesses, mon cœur de la vie ressuscité. Seigneur, je dis merci, et là, dans ta présence. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci Seigneur. Tu nous as envoyé cette visite. Tu as touché encore Yannick. Elle dit, tu l'as béni pour qu'elle pense à nous. Notre Yaya est trop jeune pour faire des choses comme ça. Prions le Seigneur. Papa, nous te remercions. Nous te remercions pour la
allons aussi prier pour Yagodola. C'est vrai, c'est une servante de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur l'a amenée jusqu'ici chez nous. Nous voulons que notre Dieu puisse la bénir. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour notre destinée. Père, je te grâce parce que tes paroles sont esprits et vie. Ta parole est là. Tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de bonheur et de malheur. Pour me donner un avenir et l'espérance. Je crois dans mon café, mon avenir et ta puissance. C'est pourquoi je l'ai fait pour mon avenir. Parce que je sais, tu as une destinée merveilleuse pour nous au nom de Jésus. Seigneur, je me sers sur ta parole et je déclare ma destinée dans ta justice. Ta parole est là, comme je te abandonné pour te suivre. Je recevrai aux sanctuaires de la vie éternelle au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse dans ma bouche. Et je dois commencer à vivre la gloire de la justice. Je déclare que mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la planète et de jouir de toutes les choses. Je crois et je confesse que je ne peux pas mourir avant le temps. J'aurai alors un grand vie, une vie prospère et victorieuse au nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont accompagné notre fille, Lydie. Kola mon avis ne vous m'a pas merci la moussala pour tout ça. Bino ba cameraman, bino ba kotambola ki ke makambo esalo ekoni. Nzamba mon avis no pe. Topesi merci surtout na initiative ya Lydie. Pour moi, Elo Elekelanga, c'est son âge. C'est une petite fille. C'est une fille. Oyo azana âge à fleur. Bana oyo baza babela mchukula teme okomisi bango ya yo. Ezango. Ezali kamba ba komba. Mes enfants, Lydie vous aime beaucoup. Lydie avait fini les études en Grèce. Elle a fait une très grande distinction. Amen. Alors les dieux. Le Seigneur Jésus-Christ que vous invoquez chaque jour pour elle a fait qu'elle puisse trouver un travail dans une organisation internationale, toujours en Europe. Alors, elle m'a dit, maman, je vais commencer le travail. Mes enfants sont au Congo, à Kinshasa. Je n'ai pas encore grand-chose à leur donner. Comme nous le disons, un ventre affamé n'a point d'oreille. Le peu que j'ai, on va leur donner. On a commencé à Nikonga. Mais il avait tenu qu'on vienne vous voir. Nous sommes là. Si Dieu nous prête vie, je crois au mois de mars, elle peut demander juste une semaine au travail. Elle viendra nous voir pour faire sa sortie officielle ici. Elle a totalisé 28 ans. Elle viendra nous voir. Vous serez invités. Nous allons louer une salle. Je crois qu'elle va même vous habiller. Nous serons invités. Elle va vous parler, vous allez la voir. Et elle a un projet. À ce qui concerne le projet, elle va le faire juste avec les coordonnatrices et le président. Ce que je vous demande, c'est de beaucoup prier pour elle. Elle n'a pas les ambitions politiques. Elle ne peut même pas en avoir. Parce que parmi vous ici, je ne pense pas qu'il y en a 5 qui ont leur carte d'électeur. Non. Mais vous allez la voter comment? Et puis, c'est la 3e fois qu'elle puisse venir. Donc, si elle le fait tout simplement
parce que Jésus-Christ, notre Dieu, a mis cet amour-là dans son cœur. Je vous demande encore une fois, quand vous priez pour vos problèmes, pour vos besoins, priez pour le digital. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous, de marcher comme moi. Regardez comment je marche. Souhaitez-moi bon appétit. Merci pareillement. Merci Voilà, je suis avec la maman est orpheline, je peux dire, maman Estelle, nous sommes dans la commune de Lemba. Tous en Awa, par rapport à Badon et à l'idée, on parle un peu avec maman, elle est un peu fatiguée, mais on n'a pas de choix. Pour intervenir, vraiment tous moi, question, on a bis sur réponse essentielle par rapport à l'orpheline. Maman, bonjour. 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 Bien. Tous awa, nakati orpheline awa, beaucoup la cabane orphelin, les orphelines, tout ça. On doit bana o so ramiki. Ba kombo to pesa kabango, pesa ba na ba kombo na ba. Ngam na pesa ba kombo po mwana so ya ibolo bate. Faut pesa kombo. Ba oni bomoni ya mikolo na ba kolinanga. Parce ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans sala eloko. Oui. Maintenant ngam na boganya nini? To ganya ebele. To ganya ka ebele ngai na lingaki na kufa. Nazaki na pesa mi bien na foi evimbaki. Na nini? Na 2016. Ce qui est banoté na kufa déjà. Baba docteur te. Baza ba docteur te parce que compassion to zara bango. Lo sambo basalaka. Ata oyaki net na sable msana nga zamba ata oyaki oza kolemba. Olembi mo sambe to zana ba ange ba osambe. Alors ceux qui na sali acte mo malamu na bana oyo ezaloko na sali na Yesu. Et bon au bundelanga te comment. C'est comme ça que je suis revenu à la maison parce que l'hôpital ma quand batno c'est ça que na kufi. Donc esunganga makasi misala o. Grâce nango était yanga mingi pour vivre ka pona baninga. Donc je vis que pour les autres. Ça l'orphelinat, tu es sur une orpheline, banyoko la rayo, yango na vino lo baka refosa la osunga bato bazanga bano basundola auto le on est comme là. Effectivement na les cas qui na kati orphelinat. Mais biso banyoko la bisoté. Ba ma sœur to bando sutura déjà biloko izanango. Mais eloko ezaka intérieur ba kotina bino mona bobuki ba koni boke boy mais to bando mona te air nini ma sœur azoluka biloko. Donc tozalaki moi ebele mais nazaki touché ngamoko liwa prématuré à papa maman eko kufa donc na mona yake ngai pe na osala kande basala ipona biso. Donc orphelinat wana ezwaki biso en charge toza ndako okufa donc nyonso babotola ki bon. Na loba ke vie nanga na osala ka yango. Na 22 ans tant nzamba yako benga sou papa nazaki na 22 ans je me suis dit net. Donc nzamba benga ya pona bango yango na okipa bango tilelo. Kotanga bango za rande na compte ya gouvernement mo moka muso libanda les orphelins baza batu ya gouvernement bazo bango charto basikonde batangaka to moni bango baza na TV ya bien to moni bango bilamba manito yeba il y a de gens à pas ba aide otala muso pas moto privé gouvernement peut tiako pour maboko gouvernement sala ke lokote d'ailleurs bana o héros baza baninga baza en classe ba wana kuna na sima ba ke classe te po ba bengani bango ba bengana ba ona minerval batanga musika te na groupe scolaire oyo awa bana mikena EPD awa na basango o sima na biso mais ba bengani bango nde ba vandi wana donc to betaka mutuka na ba volontaire boye o linga futeli bana misato linga futeli bana mibale ngamoko na teka ba pondu na sala misala zamba makasi tozo bunda makasi po batanga gouvernement pesa elo te to éviter loko les a décembre boye so ba kanisa bango ta mo sala loko sona éviter. Au lieu mon te kara bapondo toza maman commerçante bapondo banito kinda lora mso ba maman bela na bazando eza na sala babilanga wana pona lesa bango donc juste moni bakoni to sombaka par jour baliaka 25 kg au mobimba
pondu basomba matembele na okoka bongo te yango na travaillaka trop pondu na nga wana soki ebimi ebele mosusu toteki soki ebimi mpe ebele mosusu napesi mpe baofenda mosusu bamosusu baza na baplace naki na otikela bango bapondu sa moto ayeba soki nautika zamba nabi oyo bomema bana wana kaka ndenge wana. Et moi dit par rapport à Lydie au hasard moi na moke 28 ans d'âge ba misusu na ba 28 ans na mbongo na ye eza ya ambiance eza ya boye 28 ans kanisa ba oyo babengaka bana bitiki. Et moi dit par rapport na Lydie a impressionné nga makasi yango nazoba nayebi te mokolo na komona ye nayebi te mokolo na omoni so na osala ndeni na bima lekwa soki mwa moke na mibamba o nayebi te a impressionné nga en tout cas komona âge na ye komona bisika azali yo moko oyebi te maman oza jeune fille anaka boleno wana eza combien donc ye akoki mpe kosala mpe na biloko na mbongo na asala na misala mais akipaka bano donc elle m'impressionne vraiment. Elle vivra longtemps donc aussi banzete. Longtemps on ba caprice na bango za randeni bano bana problème ba on li bomo balia. So ba on li bien ba la lesika bien. Ba ke classe bien wana ozakal. Donc ba caprice pe muso to kutana nango so asa ko mukolo. Neti ba ba ina 2 ans si ba comme na 6e des humanités. Au moins tam so ke fouiller bureau azoloka mukanda na ye ya kindenge nini ya utawa po. Ayiba tal langue na été. Ayebi nete naza muluba mungu na munini na yebite. Donc na santaka moi préoccupation na bana. Mais na solola na bango ka bien. Déjà comme là yo que mwana moka koli ya papa na yebi na kimukolo. Papa na yako bima na kimukolo. Parents ba bimi na kimukolo ke mwana biso. Bon wana to mona te. Na mona na parents moko bongo te. Voilà, une dernière question. Déjà, au moins, on a beaucoup là. Comment appelle l'homme tout à rapport sur la mandone baza, la politique baza, baza na politique te. Na banque banini na msala malonga. Bon, nzamba osonga mais ba comme na msala malonga te, mais nazana bana o mi balesi ba boti babali, ba boti basunga bango ata na mwasa ke makala, ba vacances bayaka. Ba ope mibale bazobunda bunda kaka na to bakude me mike muso abeta na bralima mususu na informatique bona ba bureautique mais nzamba osaba bango grâce un jour ba okoma kuna ici ba nganya so bakoma. Merci beaucoup ministre. Merci. Je dis merci à chacun qui était derrière la caméra. Je dis merci à Yoli Mouché, le véritable code. Je tiens à la terre avantageuse de Salé. On m'a mis de tous Pépé Lambeto, désolé, mon agence privée. Merci. Avec côté mascotte, l'homme de ingénieur de banque. Noël Okito, je te salue. Merci aussi à les Dynamo. Merci aussi à Dotenja du Luteta Don de Dieu. Dotenja du Luteta Don de Dieu. Pour notre Dotenja du Luteta, respect pour notre Dotenja du Luteta. Bajalou, non, Bazabel Lorote, merci à toi. Merci aussi à Jolie Moussunga, ya Sylvie, mais je te salue. Tout le monde balinganga, moi je vous aime. Champagne Pianga, je te salue. Champagne Pianga, champagne Bianga, je te salue. Champagne Pianga, comme on dit, désolé, dans ma agence privée. Merci pour les bons gaz. Vous avez parlé, nous avions parlé, tout le monde, nous sommes là, on trouve des orphelinats. Je pense que l'image est là, par château. On se retrouve prochainement. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro +243 99 000 77 77 ou au +243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.